Como naqui. Linga kiyo mingi, Janina. Et oui, Bandeko Balandi FM Télévision, Toza la Capé, Toza la Rakaka, na cadre toujours, il y a émission na biso, les peuples s'expriment, Toro Lobara, Bako Lobara, parce que le peuple doit s'exprimer lorsque les Kambouza Malam, ou Toza Malam, faut avis, il y a population pèse à la parce que c'est important. Les lots solo, la Lissoussou, Toyambi Ponabino, le vice-président, il y a structure au IDPS, structure et autodéfense, il y a IDPS, Force du Progrès, il est le vice-président, c'est vrai, Salimwa Kala, tout le monde a été, Toro Solo Lanae, Toro Betanae, ma solo et actualité, vous savez bien que ma Kambu ya constitution et Ningisi, et Zoningana, ba question zo utabisi kanyon sopona nini bazo changer constitution, est-ce que peut constitution au fait tikalaka bongo, pona nini bengami ya bapaya, Toro Beta ma solo, awa na vipi balèze, azanabiso sur ce plateau, na yende Toro Solo la, en plus Toro Solo la ma solo, ya ministre, ya finance, Doudou Fouamba, oyo polémique et comme balobi azako se déplacer mingi pona nini babe alandika lokolo ya tata ye pas azako se déplacer peut-être que zo comme m'appelle le côté na population congolaise azawana akoyebisa biso masolo nyoso to sola non ba mituna nde to lobeza ya biso biyano eza ya ye ko préoccupation ya population eza ya bino eleki na nzela na biso kasi ye azawana pour que to solo la apanzante kende ye mo alobara pour que to comprendre qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Vipi Balèze. Boni. Qui m'a maman Fifi. Na sepeli vous là kumona yo. Pe kozonga susu. Na kati ya maison mère et pas iwapi to tondola kana siki pe asai pour être Congoman nyosto. Alanda actualité et pas iwapi to lobalaka vérité nde na yeli susu. Mokona lio ya yambo ya semaine pour na kotondola pour iti bakongomani bazwa pe information ya motuya o tozanango actuellement ma itali mboka na biso Congo. Voilà. Vipi Balèze, toujours vice-président na Force du Progrès ou bien au Boakissa? Toujours. Webi ngana za king of king Balèze ne tombera jamais, je suis là. Et têtu de la République. Toujours têtu. Toujours têtu de la République. Ça. King of King. Njoko pe yagate. Punya mamira njoko natika lo mona te na zawana mama. Toujours musalo be musala yomozo mona kaka. Dimension ekomindenge mususu. Voilà, je suis là. Na osa musala nangai. Toujours servi pe mboka na biso Congo na ndenge sengeli. OK. Otake bana ya yemei fati betomo kontombolo mokonjamboka. Voilà. Toujours à côté de son président Moselou. Benzema gol na PC Pinambote. Président bonjour, bon début de la semaine. Je pense que Mikolo tout aux akinae. Cohésion ezaka bien. Denge zalaka webi biso toza penja mapasa. Nini kakatano boy na boy zakate. To simbani pena main dans la main ndenge mokonzi na mboka simbi Congo depuis biso to simbi ya biso mouvement pe parti na biso tuza ko sala manso to fandisa makambo conservation ya pouvoir ti yeso kozongo ndi tuzalia mais babi mikolo malili hein vous kanate Force du Progrès bolali Force du Progrès oui comme vous le savez ebi mouvement na biso witaki na ba kokoso baptisation disons banasusu te ba infiltrer ba profiter ki biso mingi. C'est pourquoi après avoir sala sala constant de toujours qui ba décision vraiment ya ko kanga ba magablo surtout ezali ko salir notre structure lelo monique mouvement efandi. Je pense que toujours préparé ma sortie médiatique ya makasi o ko bouger mboka pour na kaka ko soutenir mai o mokonzi ya mboka chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo za ko sala ndé o toujours préparé yango dans les jours qui viennent bazana message monene o to lancer na ba congolais pe
tozongeli ba activité na biso comme d'habitude mais elingi koloba te ke ndenge tozaki bongo chaque jeudi c'est réunion et ratakate et puis bonnes abilei na biso voilà. Merci, toujours la 10e rue hein. État-major général Bendele Koyate. Ça va, merci beaucoup. Olobi Makansezaka ya ko soutenir chef de l'État, ko soutenir Mokonzi Mboka, c'est vrai, les missions et à force du programme en tant que structure, il y a autodéfense na kati ya UDPS, mais to moni pe soutien mususu et bozo mema par rapport ya likanisi o Mokonzi Mboka bimisaki na Kisangani lorsque kendaki inauguration aéroport na balancement ba travaux mususu kuna ba infrastructure et ningisi mokili pelisi moto makasi révision changement ya constitution yemoko benyango kezali constitution ya bapaya Congolais lobby niet bomoni ndeni. Merci beaucoup pour la motuno toni makasi mingi penza mama ngai nazalaki sur place tukindaki penza webi biso zali ba missionaire tuzalaki wana pona kopanza sango malamu ya mokonzi ya mboka oyo akindaki mission monene ya ko inaugurer aéroport international de Bangoka ya Kisangani. Aujourd'hui, par rapport à avant non côté la motuna na tuni yebisa biso no accueil ezalaki ndenge accueil ezalaki chaleureux ya kosakalate mama mutu likolo mutu nyata moninga senga pardon nous allaki wana accompagné avec une grande force de délégation présidence de la République bakonzi ya ndenge na ndenge na lobakake chopo ezana leader kaka moko balaka mi balimisa toté. Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundeli Botaï, au Ngala Bengaka, Pakebo Mojalisi, Nzunga ma famille. C'était terrible, maman, Tina Beli, Nazomon Nate, Zagi Pona Kisangani, Mutulikolo ya Motu, Namukyo Yangai, Materi Ngai, Santé, Namona Naki, Kutute Po. Accueil wanobi ke bana ya chopo ya Kisangani bao bautaki balubunga par-ci par-là bayaki nde pona koyamba chef de l'état ba message ni mokonzi ya mboka ayi biso ba congolais oya mutu ya penza accueil ezalaki chaleureux moko ntombolo Fachi Beto akitaki na Kisangani c'était vers 16h mokonda kiti kolongwa pona alongwa na aéroport ayati na poste pesi apanzaki tekenaye epai wapi alobi makambo oyo ezali bosolo oyo batu oyo baza badongolo misu bazoluka kotia bakal ekosimbaka soki bokete parce que biso bacongolais toza wana derrière lui tomonaki bontu moko te ntango chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwi maloba bana Kisangani bayambaki ye na kimia nyonso tu oyebi ke mobilisation ezaki wana na biso mama na ngai tutambola même na campagne ezaki ndenge wana te viki mokonzi mboka azalaki bazali kozela ye na bazelaka ye na Génocoste mais bamonaki mokonzi na mboka te vi son état de santé ndenge boyebi mais mokonzi na mboka kitenaki bango sikoyo asena bango 3 jours conseil des ministres esalimaki na kati ya Kisangani. J'espère que binotu bolandaki yango mokonzi na mboka atondoli ti 20h na poko wana nde epai wapi moto azongi na oye kuke na sai ke mokonzi na mboka alobi solo bisotu simanaye. Voilà côté accueil ndenge na biso ke leader déjà oya mobilisaki coin na chopo et ayobe Doudou Fouambali donc alali sai chopo chopo ezalaki tombe leader aka moko na chopo leader aka moko baza DT 3T soko za na leader muso aka na chopo tangilanga kombo na ina tuna ye ozalaki wapi tango jalisi azali kosala mobilisation ngai nayaki partout na lobi leader wana to tune ni atelema côté bon to tuna ye parce que yemo monaki mokonzi na mboka la kiseke te leader amona na kama leader azaka moko na chopo bazaka leader moko Doudou Fouambali Pakebo Mojalisi Nzunga ma famille ou azo cartonné mikolo les champions de la bonne gouvernance yo na mususu atema. Ça va, merci beaucoup leader à Sala mobilisation qui to comé et sika wapi mokonzi mboka nazongi na question na pelisa ki moto ya ko lancer révision to changement ya constitution oyo mingi balobi pona nini et puis baboyi et ça la babongo to tikala kana constitution na biso ya kala. Merci beaucoup maman mokonzi mboka tukaki abetaki le seba wana pambate
oui mboka la biso Congo yo moko tala mboka lokola Congo na constitution to zalango na vie actuelle biso ba Congo man to za ko mener na ba retard o mokonzi na mboka za ko zwaka na ba kokoso za ko zwaka c'est ali na lokasa wana o ba bi constitution kasi to sali nango déjà 3-4 mandats ils avec mais maman to sali nango to ko tambwa kana lokasa ya lolenge wana te parce que mboka ezo ko zongo nesima esengi ko changer constitution wana po ete mokonzi na mboka so wakati selika lelo lobi musale bandi lobi kuna musale bandi lobi kuna musale bandi a sala mosala oyo esenge na ye ezateke kotoba sangana ekoma lokola mokonzi na mboka akozoba bakongomani te mokonzi na mboka il a dit clairement mama lokasa wana ti même ngayo na kopona te elubi boni parce que na yokomona makambo za mbilinga mokonzi omona to voter mokonzi na mboka il faut 3 mois gouverner mebi mama mbazole mokonzi na mboka ta pamba musale banda ko be lelo ndenge ya bandaka na ntanga bandaki musala na ye le 20 janvier mokonzi na mboka bandi musala mais sengela bana musala équipe mobimba oyo ko accompagner ye ti na seng maintenant koko so yali biso ba kongo banto ko bani te lo paso yali mala mote longola yango ndenge bango balingi te nde biso to lingi eza opinion du peuple congolais. Est-ce que congolais nini oyo asali débat na télévision oyo abimi ne tando ate la maloba mokonzi na mboka soki bandongolo misote. Est-ce que likanisi ezatende bazolobaka ke eza po alingi ya tika la seko na ngwende? Est-ce que ezali pona bongo? Ou bien makambo susu? Makambo susu yali te mama problème yali ande il faut changer les choses pour makambo mboka etambolaka le plus vite et rapide. O bango bakanisana na ebite so bango ba raisonner longi boni. Donc ça pour n'angouer. Mais ils ont parti démocrate, tous les partis démocratiques, tous les sala où ils allaient écouter la miaka na milele pour na bakongo mani pour être kokoso ils allaient rater un jour. Mokonzi na mboka ali wana c'est côté ndenge bango ba okanisa. Mokonzi na mboka osa mosana. Bango nde baza ko kanisa kasi yango to ba makanisi mabete. Ye makanisi ne constitution wana ndenge mokonzi na mboka lobi to changer yango ezaka pour article moko wana te ezaka pour article moko wana te baza makambo mosusu batama na se oyo bombaka pe bango to ko changer mama ba de makambo ba de père et de mère to ko yeba ki na mboka to ko landela yango to ko changer constitution wana nous sommes derrière le chef d'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo surtout biso ba jeune oyo to koti mingi na mosa politique to miso na miso ya minei to ko tala bango mutakozuba akozoba biso alite. Pas question de manipuler jeunesse, bakozala derrière mokonzi na mboka, tokozala bango nyonso wana tout autour d'une même table tokochanger le cas sawa. Ba kitaba mata o mokonzi na mboka chef de l'état siyo na lobi yango na biso de prendre acte. Biso jeunesse to lobi iyo. Mokonzi na mboka changement de la constitution to lobi oui. Et si que ça passe ces années, babi tangu bino bozaki libanda ba susu bazaki na kati balinga ki pe ba changer tozala ki pe ko bino pe bozaki ko boya ki ba changer. Même moto azaki na la tête ya république époque wana yaki nani yaki Joseph Kabila akina mandat na temps na boya ki azaki na mandat te po yepa azaki na makanisi mabe. OK. Azaki na mandat te soki mokete mama. Tant biso to bimaki na nzela c'était si je me souviens bien c'était 2014-2015 tobi niet oyo papa biso kokoba kengo adondo alela na Sénat boto tchana se parce que moto alagi ya tête ya mboka aki na mandat siko oyo mokonzi na mboka bino boya ki po mandat na ese azaki na mandat azaki bien na bien aimé te na bakongomani oh moment que chef de l'état quand il a expliqué la population na kisangani tout le monde azaki na sai makambo belé ezali fondé pour la constitution il faut tout changer yango oya koya après mokonzi na mboka akokutana akokumbama na idéologie wana bango baboya yango pour l'année bapesa biso ntina oyo bango bakoboyela parce que nous sommes en plein mandat bakomi kontele biso mikolo te bakontela nu te po toza nani. Pour ma cancer, c'est qu'il y a surtout Bingmi Yangwende. Olobina qui s'engage battu sur Bandimi. Est-ce que vos soldats qui pensent la population maman, est-ce que nani oyo moni alobi ke biso bato qui s'engage to terminer chef de l'état de sécurité de Félix Tshilombo parce qu'il y a qui s'engage il n'y a qu'un seul leader après mon konzi mboka ya famba. Et ça m'a moussou sur l'équipe ba wololi ba kuna na moni ozomela te ba zomela wapi
Maman, na peso vidéo tala ndenge mutu nikola mutu. Tina butu. Bobana tongo ti butu. Mobilisation modèle wana na monate. Mutu nikola mutu mama tala mutu nikola mutu. Bonito lo baka nyonso. Balobaki baza d'accord na changement de constitution. Chopo mimba balobi iyo. Nde ainsi que d'autres provinces. Bako suivre exemple wana tango mokonzi na mboka aza ko sa ba tourner pour na ko remercier population oyo pesa ki ye mandat. Nde alobaki na bana ya chopo na poste abina tondi bino botondi mingi parce que bosungi ngai pena sunga bino population. Mama makamwa changement constitution et là il veut chef d'état mokolo to il pour la biso nyonso. Na population so ngai lelo de balobi na koma mokonzi na mboka na osala constitution oyo mokonzi na mboka dinga réviser te oyo bali ba changer te si yango wana donc pour va changer ngo eza ekoki automatiquement maman talaka ka mboka ndenge tambolaka ba Sénégal to moni bazo avancer ba Gabon ko to ba uti to ki changement constitution yoki ba obi pas question soki lo kasa li mamote to ba mamote batabonya bali baya batalisa biso ndenge to koko tamisa mboka la biso selo na makambo oyo tozana ngo lelo to makambo bapaya biso obi ba pas question makambo bapaya koyo ko tsa maide na bino na kata makambo na biso Congo to lobi pas question loko tozala président ya congolais oyo lobi solo bakita ba mata mama nous disons oui il y a changement de constitution beaucoup. Vraiment, tu l'as oui, on est à Maloba, il y a VP Balais. Il y a peuple congolais parce que ils ont gaïté, tout le monde est d'accord nango. Kagabatu moke, obali ngambo ya nanga, nazamba. Ozocha moke diminya moke. Baza moke makasi. Bongo zomo na opposition na mboko za kasute, ça n'existe. Et que si ça n'existera jamais. Opposition. Tu continues la dictature te. Te maman. Tu payes si moto. Tu n'as ni moto nanda, tu n'as ni moto nanda unae. Kaba ngode ba okenda kama nanga. Bao kendaka na epa Kagame pour le mandoki ko ya bengana mokonzi na mboka bakuta biso tozali wana soki bongo bakuta biso pe Tshisekedi Antoine chef d'état kozala wana ti bakozongana chemin de la gloire comme ça tu avancer. Merci beaucoup VP Tolobe la mobilisateur ndongo lobi mobilisation makase ezaki na chopo wana ezaki ya ministre ya finance Doudou Fouamba les mobilisateur balobi ba fandara na bureau te azaka na pepo partout Kisangani France Washington par-ci par-là ba pepo na wana ebele wana. Est-ce que ça rapporte quelque chose par population? Maman, merci beaucoup pour le motour tout soko lobi ke Fouamba pepo belé te Fouamba mosala ndele kama lobeni belé Doudou Fouamba likunde libotei ministre des finances l'agence de la République comme on a les champions de la bonne gouvernance les bibliothèques de savoir à consulter mosala ele kama lobani belé maman akei poto obemi sato banda pe ba résultat na ngo monani akendaki liboso ko compagnie mokonda mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na New York epai wapi o ngai moko ndekola ibino lekla bino na wana na moni ndenge nini mokonda mboka atondolaki na siki pe na sai na tribia na Nations-Unies et puis azaki na plusieurs réunions avec l'FMI et la Banque mondiale parce que on ba réunion on ekotaka plusieurs fois à wana Kinshasa et puis kokende kosukisa kuna pona ko fixer comment ndenge nini Banque mondiale ekoki ko soutenir Congo na kotondola yango c'est pourquoi oyo akendaki ya liboso pe ya mibala yaki na France kaka pona makambo wana ndenge ya uti kokende yango yo pe na Kisangani epai wapi tokende ko soutenir mokonzi na mboka chef de l'État pepo epai wapi wana ya li mensonge ya badongolo miso bapesi kanyaka na bapuku oyo bayani kemike pona kofingaka mokonzi na mboka kofingaka pe ministre des finances pona kofaiblir mosala oyo ali kosala tolobi pas question mokonzi asai mosala na kitoko mama na fongolo liboke pakebo ozalisi zunga ma famille azaki na Washington ndesika na nina eba pesa biso lokola yopo kendaki na yek na Washington to mobembo esalemi ya mobembo na ekuna na Washington pakebo ozalisi azaki na Washington pour la négociation dans le cadre il y a assemblée générale annuelle entre FMI et la Banque mondiale pour renforcer un nouveau programme aussi un nouveau programme
et pas wapi to bengi réunion wana ou to bengi babenga fake facilité élargie du crédit oyo FMI na Banque mondiale bapesi bakopesa makoki na mboka na biso République démocratique du Congo na 2 500 millions de dollars pour renforcer réserve ya mboka na biso sikawa pakebo mojalisi ministre des finances Doudou Famba likude di botai nzungu ma famille les champions de la bonne gouvernance ye asileki ko globaliser soute misolo wana ezali kaka pour réserve te pour renforcer social ya ba congolais pour renforcer santé ya ba médecin santé ya ba enseignant ba gens nyonso tout baza ko sala na l'état babio kono babie tikala kana maloba makabu ya santé omoni auti programme santé assurance santé ya ba professeur ba babie tikala kana maloba est-ce que financement na ngo c'est financement sal mama financement sitolo ba ngwana ils ont déjà en action assurance santé à ba professeur omoni tango ba konzi ba koloba maloba ba konzi ezali to ba konzi o ba lobi uzimi sololie te yoki depuis son excellence Doudou Fambali wana yoki oh ata 50 francs et katana et bon ministère de la finance je mi ibité pakebo ali nde kosa mosala kosa fierté ya chef de l'état ye mutu o azo kosa fierté ya gouvernement somino financer to financer pe azo kotia d'équipe o azo kosa suivi na yango c'est pourquoi yango tolobi maman nde misolo wana et ko renforcer ba infrastructure yango nde et ko soko moni arena de Kinshasa o arena pe balobi misale la na wana na moni déjà mouvement soko moni machine ezongi na itando financement c'est que c'est pesami bazumi sur les belé centre financier voici là plusieurs travaux finissent à Zando kotonga banzela nyonso kufi na chopo ba province presque ebelé. Je pense que programme ezali na kopesa yo programme d'urgence sala na journal ba kongomani ba mona ndengeni ni ministre des finances a tracé comment ça fait-il comment ndengeni ni basali musala ya ko landela misolo nyonso to ezali ko kene pona ko sunga misala oyo eza en urgence pona mboka na biso Congo yango wana mama après avoir la rigueur politique et Kemba, après avoir maîtrisé tout l'échange, après avoir... Tikali na 28, il est là. Tolobi, Tikali na 28. Mais Tolobi, qu'on maîtrisé. Pendant 4 mois, dans le gouvernement souminois, et Matité, au moment qu'il faut couper ça, son excellence Doudou Famba coup de chapeau, au bois qu'il est fleur, parce que à Sali Moussala qui toque. Après avoir kolandela kosala ba réforme après avoir kosala bodit ils ont kosala na ministère de finance après avoir maintenir date o ba fonctionnaire ba ko futa maka lelo na monité fonctionnaire moko na kata mais ba fonctionnaire musu ba bi retard ezongi susu mois passé mama retard ezali te problème ali ya makambo ya ba administration o ya bango ministre ataka be mokoroto eleki na BCDC aleki na système ndenge ba enseignant wa monitor ba jumbongo wa bakeko za mbongo en désordre mutu likolo mutu soki Doudou a signé té donc son retard et ça la mitoro noté que ça la ministère a financé non maman problème est ali que biso mokonzi Famba pakebo ozalisi Doudou ye na mutu na ya lalaka na calcul le combien le 20 asasa musala na ye misolo meleki ezaka ba procédure mama misolo makandengo wana te et appela batu mususu ba kapela baniongo o be basala ka ba Jean ba baniongo soki misolo ki na bank bakata be baniongo na bango soki batini na moi retard il y a 2-3 jours et lui font battre donc il y a libéré en temps réel il y a libéré déjà au modi ba sénateur ba jumbongo ba leki ba sengi merci te mais makelele nde bango tolo bate donc faut basali makelele so ba tolobi maman na 4 mois oh excellence Doudou Famba sali à la tête du ministère des finances musala et monani pe azako koba na kosala musala tala sikawa mokolo na
samedi. Les anciens, il y a NF. École de école de finance. Au Basala, 14 ans depuis Kabila. Bazwa Misala. Grâce, il y avait peine. Il y a fonction publique. Ministre des Finances du Famba, il y a des bouteilles. Talabande de Condé, baton semaine na sai. Mosala ya limabe. Ba enregistré bango donc ba bandi. Oyo. Ba école de finance on a ba placé pour nous tomber la budget en mboka. Et ali Dudu Famba. No bana pour na bana école de finance ba ko banda musala pe ba. Ba za déjà bon. Ils allaient makambo ya l'état. Tant déjà l'état sali musala na ye a ko reconnaître bino. Awe tikali moto na moto aza oya ye tandi. Lelo komona ba ko panzana oya keboye bayaki déjà ko senga Merci na mojalisi pour été grâce na ye nde ba moni pole après 14 ans maman combien de ministres baleki na ministère ya finance balé misolo batwa donc 14 ans on a bana nyos bando sans école de finance bande ko engager bango non sous non balaki non considéré le quoi que tu bayi bango te grâce à son excellence Doudou Famba parce que ye azalaki na bango école wana ye patangi wana ancien il y a NF ozomona école nationale de finance asunga bango te pona nini bali batu basali pona mboka il faut bazo engagement basala musala ndenge longo bani ndelelo moni ba musala tolobi na 4 mois seulement na gouvernement soumis les champions de la bonne gouvernance Doudou Famba musala monani yibisangai nani oyo ministre des finances ali na mosolo na ye aya abelela tofuta mais ndenge badongolo misu bakomi na réseaux sociaux koluka ko lui image na ye yaonga pe na lobi na hôtel mena bango baninga na ba ministre musuba bib asignera mikanda na bango soit na retard soit asignera te baba sorti so ba sa déplacement ou bien pour na makombo mbongo asigner ngo na passe non maman non soki dossier na ye nani oyo ayaki na mukanda na ye na ministère ya finance ministre yango abanda kolela aussi longtemps que mokonzi na mboka ali wana bakotaka ba conseil des ministres il faut savoir koyeba qu'est-ce qui bloque et c'est ça qu'on monte te pose mi solo acha na poche OK Famba bimisaka mi solo ayeba ekosa nini ekende wapi mosala nini ekosala dans ça on clarté moi c'est ça peut muta badete yo te 10% te faut signer kaka po kabola ya buta ndengo wana te azali moto ndengo wana soki mokete mama nde yango boni bakolela tango moni misolo recette ezali kokota bientôt remona makambo minene ya la ministère de la finance grâce à son excellence monsieur le ministre des finances Doudou Famba bandeko wana izalo betere ya biso na bango izalo etere ya Famba ye moko te ye azosala obe oyo mokonzi na mboka akotinda ye fais ceci fais cela oyo bango bakoloba wana masonge mpo tomonaka bango na cabinet wana bayaka bazosolola mpona mosala baministre infrastructure bayaka wana yango tozolobake ye ntango omonaki akitaki na Kisangani abelelaki même na réseau na compte Twitter na yabi vigilance OK pour tokoki kondima soki moke te l'état abimisi misolo wana ekende porter disparu ekosimba te mama. OK voilà. Merci beaucoup Azamutu elo nyoso mutasalaka ezangaka mabete na 4 mois o asasali mabeni ni omoni na musala na gestion na ye soki moke te na koloba ngo na sembo nyonso tout pour tomoni réserve budget taux d'échange ezali maintenu eza stable tomoni ba fonctionnaire bafutami ba enseignant bafutami tomoni biro na etikali polele penza moto moko ta oyo robeta fanfan bunda o mbongo na biso tomoni ba dongolo misu oyo balingaki basala net ya gouvernement pour na ko déclarer au ancien gouvernement Samalukonde de bazwaki misoma bango bazwaki déjà parce bazwaki kala kutu bama kala ba Jean Covid pe balelaki bazwaki misoma bango est ministre des finances yende mutu a bloqué mbongo ya makama Covid ezape na ba mbongo ya ba paternité comment gratuite nyoso on a pe ba libérer déjà
tant que les bateaux les côté, c'est que la situation est déjà réglée. Fonctionnaire nous sommes dans le ministère de Mbongo de Bazar. Bazar na Mbongo na ba compte na bango. Mutabongo maman faut prier. Vraiment, merci beaucoup VP Balaise. Tokomi na suka ya émission na biso, mutabongo faut ko appuyer to kangi bongo tozota les amboka na biso, to yoka mingi surtout s'agissant du ministère à finance wana to ebikeza fongolo ya développement mboka pour ceux qui mbongo ebungi mboka mobimbe kolela. Ceux qui mbongo ezate mboka mobimbe kolela. Lokolo bi vigilance to sepeli nango pe to senike et continuer pesa makasi to komi na suka li loba nini koloba par rapport ya changement ya constitution oyo boza ko continuer à soutenir et puis na gestion il y a ministre de Famba Poezaki ba point mi balé ya ministère auto et ba ki na ko sola na kati émission na biso. Merci beaucoup maman. Maloba o ngala ko loba kana ba kongomani biso tuzo za la derrière mokonja mboka to ko changer constitution ya mboka wana pour yali malamu te dit le président de la République chef de l'État. Oh nyo surtout ba to bazo ko loba la ba réseau to ko sabo to na mo arabe ba na bi ya ona lobi na bi président le banque opposition ils ont un zala dans la opposition à côté bah ils m'ont comme bah ils s'est bah mon qui ma casse celui bah mina boulevard bah qu'on kata pas même 25 personnes donc au salon pour dire que mutako mais nous sommes déjà nous mon condamné va pour le peuple mon conduit on va voter massivement d'engouement peuple peut se confiance tout le monde bangote bah là qui a va ça là qui ni Touroubi, oui, le changement de constitution. Nous sommes d'accord avec ça. Et puis, tu soutenir dans les jours qui viennent, la manifestation, jeunesse, comment tu mananzela, Touroubi, non à la changement, Touroubi, oui, à la changement de la constitution, où ils allaient lancer la chopo par son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abou Pierre. Pour le ministre des Finances, n'a pas essayé de m'occaposer. Après avoir kokanga Madoussou ndena lobi Madoussou ya kotobola kesi ya l'État ezotanga oh bakaka bayibi koto to lobi pas question depuis son arrivée à la tête du ministère des Finances du Famba maboko pembe ya ona benga ke monjalisi njuma ma famille mutaza ko sala fierté ya gouvernement ya mama Soumino ya lié donc le miso dans l'espace ceux qui moquaient pour parce que moto ayaka pona ko corriger ayaka pona ko bebisa te yango mondi ba correction ba komi ko pesa ba petit na bango mbongo mususu ba komo lo bana réseaux sociaux o akimaki na kisangani te bana ba formation te na ebité ba journaliste mango e bebi yango moni ngana ngana ko kina ba TV ngana ko kina ba TV na bango te po ba musalate fona pas maman Fifi oh azomona information nazo bana epozo ndima yango po ya li solo mutase musala betele maboko yo yo asali musala te na betele maboko te mais o emonani kala de to yebaki dola beza kiti mati lelo mututo alali na akoma ola na calculer que tu sois la 28 tamuzu sabola mukape bebu kiti 27 ezete ko komi 29 te Natama Famba et koleka tsoki mokete mama. Muta bimaka 2h 3h du matin na bureau pour nous servir nation, muta mengwana ko peso bi mokako soir. Yango nga pesa ga coup de chapeau parce que bon jalisi. Azawana 5 ans nyo surtout pour na kosunga chef de l'état. Tout on ngamboko yo mboki ke liboso ko financer ba programme nyo surtout o ezali réel pour na mboko avancer. Famba ali wana. Yango moni motu nyonso na lobi o yebi ke ba la nyongo na yo il est grand temps à finance il est grand temps pour vous dénoncer son excellence Boubou Famba liku de libotai pa ke bo mojali sali wana ezate ke botindaka bibi o ba na parlement balo ba n'importe quoi o eza réalité o biso to mona mususu o bino wolo ba na biso mususu mibi wana tutele miliba yango moni na parlement wana zambe kaka songa changement de constitution to boma parlement wana vraiment makanisi na moni ezebele to komi na suka opesi mbote te lelo
D'après ce mot de son excellence, monsieur le président de la République, grâce Naé, fort du progrès existé. Grâce Naé, l'autre au constitution en Boka, je suis déjà d'accord. Toujours c'est l'année prochaine, il y a 2025, je vais 2025, il y a Mosika. Salaga Nengosagi na consultation, tant que Bomaki, FCC Cash, nous sommes savants, nous sommes professeurs. En tout cas, on n'a pas besoin de professeurs, il trop. Batika na auditoire, bapesa bana mayele, ndeni to sa avion, ndeni to sa sogini. Ma classe on peut ba former batu, baté soki ba former batu ndenge nini. Alu kabatu oya bwani ape mayele. Ba congolais de père et de mère. Vous avez tout ego aza soki 50 soki te to boyi batanengo. Tulingi to sama kamna biso moko mukunda mboka kusai mana parler du peuple wana. Ou bien na oya, ou bien na parler de la nation. Oya boyi asa alambalia. Toriate. Oya boyi alambalia. Acha libaya ndenge to mona ki papa Tshisekedi atiki libaya lelo to conquérir pouvoir to za pouvoir. Oya bango en tout cas ekolekate na tango na biso soki mokete mama to ko changer constitution wana. Pemboki kende liboso. Ba raisonner ba gogo raisonner. Jeunesse congolaise nous sommes derrière les chefs de l'État. Pesa bongo. Ngai na lobaka ngai mbuju na ngai soko tali yango ba koma Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République. Nous sommes réalité. Merci beaucoup. Liloba oyo natikeli ba kongomani yangwana bote na baike nyonso tout balèze de titre de la République de retour sur scène. Yango na nosango officiellement mama awa na zalo be tongo pokwa kotombolo be kotombolo. Yonde ko kimate. Na kotondola o ezali vérité pour na ba kongomani to ko telemela batu nyonso tout bazana vision mabe o baza ko telemela changement ya constitution. Madame minimum biso zali maximum. Biso zebele makasi ko le kabango nous sommes aussi derrière les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout ça fait na bâton de commandement. Tout changer constitution nanga asaba vantique na ninga zo sala lokwa ba bazolanda e. Toujours c'est la ba koka bo to kanga bango nyonso. Aussi le temps que bazo batama to talaka bango. Même ko ba ko sala rien. Ndenge balobaka na musika wana balobaka nde balobaka na musika mais na musika wana kande balobaka wana mokonzi na mboka lalaka tongo midi poka olota ndenge ni akosila na bato wana lokwa mokonzi na mboka na motu na ye atia déjà que nous sommes en guerre c'est que la guerre sera longue populaire ti tokokanga Kigali nyonso torécupérer mboka wana po Congo etika na kimia 30 ans tolobi non à la guerre. Vraiment. Batika pena Congo to changer constitution wana to saka makambo ya lelo buka lelo lamba lelo ya lelo to longwana makambo fo voter gouverner mbongo zo mebele mama yango zo mona na place to sa nzela o élection batu yani tala budget bele to buma news to wana tous les tout article news to buma yango fo pena ba changer news to vraiment merci beaucoup. Tout ça dépend où nous sommes mabe. Oui, tungisi. Oui, tungisi mboka. Depuis 18 ans, depuis omoni. Kupesa mboka bapaya mawato. Tala le nom de Toko. Merci beaucoup Namboka. Nous sommes derrière vous Mbota Souka. Ils ont son excellence monsieur le ministre des Finances, grand frère propre. En tout cas côté wana Eratakate. Les champions de la bonne gouvernance, Yewana. Na gouvernement souminwa bazaki de moko na longoli ye pour parce que na moni que azaki le muto polémique mais ça musana eh bien je lui félicite natanga pe communauté ngala tanga be ngai na longoli par rapport ya musala le kamaloba ne bele asa musana eh bien mais o abiso le ke bele yango moni tutie na première position gouvernement souvinois mais wana pas zakaka aza akomi 3e akomi 3e na remplacer musu soit remplacé mais bazali deuxième bango moko ba mi ebela ba mitala nani aza na terrain nana azaka na biro mingi te nana bimaka 2e 3e o bakomi koluka ba transformer soki obi mama po
etando ezaka makamuso to ko lobate bomba kanga na bando ko tumba bato mususu bayibi solo mboko awa merci beaucoup. Merci VP, merci vraiment. C'est que c'est un peu na biso ko yamba wana plateau na biso lelo esali kala mingi to loba kité lelo photos ana to yeba masolo avis non par rapport à changement à constitution et puis to yeba ministre des finances azo sala nini to yo ke ka kuna na kati to boma no pe o nyo sezo loba mala batu vraiment bouche autorisée au lobby oyo mingi ba yeba kité ba fonctionnaire na ba salaire na bango comme régulier ba makamunyo so belé to assurance santé, il y a des professeurs, il y a des universités déjà, au lobby financement, c'est bimi. D'ici là, donc, tout ce pays par rapport à des formes sur terrain, tout quand ça qui peut poser à capé pour qu'à l'école avion mais bah résultat. Peut pour wana mon sala maman, peut pour wana peut pour wana. En tout cas, ils étaient ok awa. Ou ça 2 jours pour komakuna. Et puis sur aussi indeli bilo likolo kuna na ebite so kitikali donc ko ça sengote ok na ko tchekenda mboka wana atukaza mobali. Vraiment, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nyonso Bolanda Kibiso, na cadre ya émission, les peuples s'expriment. Toyambaki, VP Balèze, les têtus de la République, Boebi Sora Matia Matarakendaka, à Lingarate Bassim, Sikaya Bela, Kalobi, Toko changer constitution, à appuyer position, il y a président de la République depuis qu'il s'est gagné Sikawapi à Boaka Kimbela Wana Oyo, et Pelissimo Tobisika Nyonso, mais Tolandi VP ba raison naïe par rapport à changement, il y a constitution Wana. Peuple congolais, c'est à nous et à vous tous de juger comment est-ce qu'il faut ou pas changer la constitution. Proposition à chef de l'État et ça sur terrain à lobby et constitution il faut que ça la constitution il y a congolais. Tozala bino awa tokozala karana bino na cadre toujours il y a émission la biso les peuples s'expriment et c'est ngozala ki ya koyeba ete Torre Satibu Gelor Mouya Rabi Fouka Enoch Fouka baza ko sunga biso na côté à technique voilà pourquoi topesi bango merci à suka na yemo commettre Malou Abili Cléophas le mukolo masolo nde asukisi émission oyo tukutani na bino mikolo mikoya. Linga kiyo mingi Janina Dama nsajala kalamu. Taba ndako beba bakiti za kusudi bakiti buka la